Salut, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyoso o balandaka Irsil Botelwa TV. Bandeko na nga topesi bino mbote esika nyoso bozali. En tout cas na loba toujours bonjour, bonsoir et dépendara kaka na air oyo okotala émission na biso. Alors na air oyo okotala émission na biso nde yokoyeba eske ozwa bonjour to ozwa bonsoir. Alors bandeko na nga toyena likambu ya kafu kafu, toyena likambu ya somo somo, toyena likambu ya esengo esengo. D'ailleurs bino moko bomoni déjà miniature na biso avant biso to loba, avant ngana banda ko loba, avant na banda ko loba bino moko déjà bomoni eloko nini oyo toye ko lobela liboso na bino. Bandeko so zambala no ya liboso otombe na chaîne na biso obandi na ko s'abonner kande balobaka abonnez-vous donc obandi ko s'abonner, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et aussi kitoko makasi. Donc au bandi vraiment ko s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aussi la kitoko makasi. Lelo toye kolobela banungu nungu, lelo toye kolobela réalité, lelo toye kolobela eza ya solo to eza ya lukuta. Alors bandeko nanga bomoni ndenge na tieli bino déjà na ba photo, bomoni bino moko bozomona ke eza dinana na Bobo Manoka. Le goût de ça. Bozalaki ebele ya kobenga Irsil Botelwa TV kotuna eske dinana na Bobo Manoka babalani ya solo eske eza likambo solo to likambo ya lukuta. Bandeko nanga bozalaki vraiment ebele o botuna kinga, bozalaki vraiment ebele o bolingaki boyeba likambo oyo soki eza ya solo to ya lukuta. Alors Irsil Botelwa TV lelo ayeli bino ba vérité kaka ndebo mesana koyoka ka ba vérité. Irsil Botelwa TV ayeli boso na bino po aya ko expliquer bino relation oyo bozomona ya dinana na Bobo Manoka. Na yango na sengi na batu nyonso o nanu basabona te soki eza vraiment bala liboso otombe na Irsil Botelwa TV o s'abonner ko hésiter te ya ko appuyer na cloche ya notification pour que prochainement tant que tu as émission na biso ekomela yo directement esika nyonso oyo okozala. Bandeko merci mingi na batu oyo boza penza ebele na koki ko bando tanga ba kombo te po soki na lobi na tanga ba kombo to kolalawa. Boza vraiment ebele bandeko oyo bo soutenir kabiso, bandeko bo komela kabiso, bandeko oyo bo benga kabiso, boza vraiment ebele oyo bo soutenir ka musala ya Irsil Botelwa TV ekende liboso. Alors na pesi bino merci nzamba lola amona bino na effort nyonso oyo bozo sala na musala kitoko oyo bozo sala. En tout cas nzamba lola a mona bino. Ndeko nanga yo o koti, ndeko nanga yo ozwaka temps ya ko partager, ndeko nanga yo ozwaka temps ya ko s'abonner, yo ozwaka temps ya ko aimer ba vidéo na biso. Peut-être yo mona ngo ka ana sala ka tika na sala, mais tika nzamba pambola yo, tika vraiment nzamba lola a pambola yo na musala kitoko oyo o salaka pona ko soutenir chaîne na biso ekende liboso. Alors toye lelo na lisolo ya dinana toye ko laksa bino ba photo toye ko betela bino histoire oyo ezo leka oyo eningisi internet, histoire oyo ezo leka oyo vraiment epesi makambo kande balobaka pesa bor ozobor wana elobi nango mama na biso Marie-Jeanne Bololé. Bandeko nanga ezana bato ebele o ba comédien ebele basalaka pe ba théâtre kitoko, ezana ba comédien ebele baza pe na ba chaîne YouTube na bango o ba kotiaka ba théâtre vraiment ya kitoko. Mais beaucoup plus biso to landaka kaka Belvie, to landaka kaka Sila, to landaka kaka Kevin Sidney, to za vraiment na ba chaîne o to landaka, surtout des chaînes o natangeli bino surtout chaîne na biso vraiment ya famille Libota eza vraiment chaîne oyo etalemaka partout. Mbote na ba famille Libota nyonso esika nyonso bozali ba bizu na bino nzamba lola a bomba bino. Alors bandeko tant to talaka bandeko mususu to bosana kateke eza pe na ba chaîne mususu o ba sala ka ba théâtre ya malonga. Eza pe na ba chaîne mususu o ba betaka vraiment histoire a sali vraiment théâtre a beti histoire o talipe banda e bandel tisuka olobi ah mais non eza ka pona tsaka chaîne o kate.
Obomoni ba photo obomoni malgré batumusu balobi ke eza ya solo, malgré batumusu balobi ke eza ya lukuta, ngana ye koyebisa bino comme toyaka toujours na ba vérité liboso na bino, toye koyebisa bino ke eza théâtre oyo ezoleka epa ya mama na biso Dinana la douce. Théâtre wana eleka ki titre nango eza résignation, eleka ki déjà eleka ki première partie nango na minute o tozota la deuxième partie nango na ebisi bino théâtre oyo eza wow. Bande ko soki na notali théâtre o te en tout cas beta kaka Dinana la douce okomona ye akobima wana titre ya théâtre oyo eza résignation. Alors okomona Dinana akobima wana otali théâtre oyo likolo nango eza deuxième série. Ce que lingo banda yango banda na première série okiti vraiment na moi c'est okomona okotala yango na ebisi bino eza vraiment histoire moko kitoko makasi. Kotala oyo eleki na vie ya Dinana po Dinana aya kokutana na Bobo, kotala oyo eleki na vie ya Dinana po Dinana lelo aya kobalana na Bobo eza facilité. Eza facilité ezalaki pe facilité bandeko. Eza vraiment facilité ezalaki pe facilité. Dinana azaki d'abord ko vivre na papa na biso Omar Kabongo na banda siko ko betela bino lisolo ndenge nini likambo elekaki na ndenge eye kokoma boye. Ndeko nanga so ezambala liboso otombe na Irsil Botelo TV en tout cas au s'abonner et au sa malamu mingi. To partager vidéo, to zala gentil, to partager vidéo et au sala kitoko makasi. Bandeko Dinana azalaki mwasi ya tonton Omar, tonton o anniversaire na eza lelo, joyeux anniversaire tonton Omar Kabongo. Omar Kabongo a souffraki na kin, Omar Kabongo a souffraki na kisasa, a souffraki vraiment makasi. Ti papa na bango ezaki bongo masasi, papa na bango ayaki koteka lupangu na ye pour que atinda Omar Kabongo na poto. Bandeko Omar azala na kisasa, Omar anyokwama na niveau moko boko ozwa idée te donc Omar vraiment azaki na kisasa bandeko ko nyokwama voire même kutu tina niveau mwasi na ye Dinana azolambe pa na bango ko yiba biloko pa mimila Omar Kabongo. Dinana koyiba biloko koyiba pe biloko boya mimeli Omar Kabongo après Omar pe boya baleki ne bakolia ngo Dinana kozonga lisu pa bonga kesus kozwa biloko msusu pour que ayela Omar Kabongo. Alors Dinana bande ko sala ngo par rapport ya bolingo oye azaki nango epa ya mobali na ye. Bande onanga makambo o msusu to mona na ba théâtre bo monika likam na théâtre za makambo elekaka na ba vie réelle. Nasi na to sala analyse moko ya maman na biso Bellevue Kandi ezaka na se ya vidéo ce qui landi au vidéo ou après vidéo ou landi vidéo wana landi za ya mama na biso Bellevue Kandi na salaki analyse moko boye na ebisi bino bandeko nanga makambo to komo mona lelo na ba théâtre eza makambo o elekaka na ba vie na biso. Eza makambo o eleka vraiment eleka na ba vie ya batu makambo o to mona na ba théâtre. Eza na bibale belé basi ba souffra na bango. O mona pena mwasi bata souffrir na mobali moko boye. Mais mobali na soka nzamba pamboli ya ke poto tanga okoma kuna ke bala na ekoko mundele abosani mwasi ba souffra na tanga pasi. Eza makambo yo esalimaka. Alors Dinana anyokwa maki makasi na tonton Omar Kabongo, mais malheureusement Omar Kabongo tango akendaki poto tanga uti poto aye aboyaki lisusu Dinana lobi ke Dinana zaki susu mwasi ya vi na ete ataki susu mwasi ya niveau na ete akome komona Dinana salite akome komona Dinana do ndenge mobwe. Or tango Omar Kabongo akendaki poto Dinana atikalaki vraiment abateli nzoto na ye alobaki akobala mobali mususu te akobima pena mobali mususu te il faut kaka azela mobali na ye tango akouta poto aya. Bande kotolanda histoire Dinana Omar azaki so atindi mbongo il faut atindi alinga tinda ya Dinana mbongo il faut atinda mbongo wana nanu epana bango. Il faut atina na mbongo wana epa na bango ale Dinana fubake kozwa mbongo wana epa na bango omona pe Dinana na yoka pasi bandeko nanga na mona théâtre o lokwa réalité
Na otala théâtre dinana, na otala koma dinana akezwa mbongo o Omar atindelaki mbongo ezalaki $100. Mais papa ya Omar a payé $50. Et ce qui wana te dinana linga bima baleki Omar babandi oya yepesa boy, oya yepesa boy. Abima na ndaku wana na $20 ya pamba. A souffrir makasi pona bolingo na ye, a souffrir makasi pona mobali na ye, aebika mobali nanga tolingane makasi, a bolingo nanga mobali nanga ndenga kepoto boy soka ye ezala meilleur, soka ye a obalanga, soka ye a olongolanga na mumbungu oyo. Dinana akome koteka ba kwanga na ba tige. Kwanga na tige. Atena balabala a oteka. Tout ça pour nous causer la Omar Kabongo. Et ça va bloquer ça les marana ba vie. Combien de basi bali là? Combien de basi batangi sa mi bali? Combien de bana basi o batangi sa mi bali? Ah ola futa minerval na yemo kazo ke ko futa la mobali minerval. Combien de basi o babandana mobali na tango passe mobali akepo to changer makanisi. To mona ngo na film ya mama na biso Bellevue utaka koleka. To mona ki yango o kardezo bomaka vini. To mona ki yango, to mona ki na filme wana. To mona ki koma baboya ki mama na biso le ya ndaya. Avanda ki baseli prado take va na famia mwasi, na famia mobali. Babala ki ete. Dina na souffra, dina na ta mafuta pamba ebinde basomba rate. Anyo kwa maki. Mais or nzamba ibise ki mobali oyo yete mobali mususa koya. Kimotema malamu kandeza la bobo pa uti nani. Bobo pa uti na e boss mobimba. Do boba zaki mama na mutambongo atambula na ba garde. Mais comme azoki ba déception belé alinga luka mwasi nini oyo akolinga ye na ndenga pasi. Bandeko na ngaso bozo se rappeler na théâtre o ezaka ya Zigura, théâtre moko Zigura salaka boye. Zigura si la bisala zaka mwana ya vie de loin na maman Nzita. Voilà théâtre wana. Ezaka ba jara ba théâtre oh. Et ba réalité o esalema na mokili. Et ba réalité o esalema partout bandeko nanga mambo to mona. Ba histoire to beta ba théâtre o ba ba sala et ba réalité. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ba théâtre mboka na biso et komi siko nde côté ya bato. Wana pe na kumiseli ya nzambe po ba théâtre mboka na biso à peine nde ekomi vraiment côté ya bato. Ota la théâtre omi lobité. O no ta les aka théâtre te mais ils appellent les sons munene. En tout cas pona wana pena moi j'ai béni le Seigneur pour ça. Ba théâtre na biso ezote ya bato. Par rapport ya ba théâtre ndenge ezalaka liboso. Il est l'autre, on a ba chaîne muso ba théâtre oko kota te ozo théâtre na otiango otana banana yo otana mobile na oyo kasoni. Mais on a ba chaîne muso théâtre ota la théâtre atozana bana bazui leçon na part na bango ozala bino à l'aise yo ota la théâtre na bana eza ba théâtre otomona na moya lelo na ba chaîne o eza ba chaîne o vraiment o bazo respecter norme ya théâtre. Wana penza il faut to betela ba comédien maboko. Ba comédien na biso ba uti musika na théâtre mais soki ba komi na niveau o lelo il faut to betela bango maboko. Bande onanga bobo a se déguiser le kwa mobola moko boye le kwa mutu moko zanga place ovanda le kwa mutu moko zange loko lia. Bobo se déguisa do le kwa mutu moko le kwa pauvre moko boye zanga même loko ya olia. Mais grâce ya dinana Bobo a retrouvé sourire na ye grâce ya dinana. Grâce à dinana mone bobo dinana buaka e bobo te azwa ki bobo alinga ki bobo ake ko sengele vo même tie pa na bango bobo comme olala kuna mais ba yeba te ke bobo azaki mama na mutu mbongo bango ba yeba ki yango te. Mais comme dinana zaki na recherche oluka mwasi o obala ye azaki emodina ni bobo azaki na recherche oluka mwasi ya malamu abanda luka mwasi o olinga epo na bozuite mais aoluka mwasi o olinga epo na vie. Bandeko est-ce que basi ya bongo na réalité baza na monda lelo monda kabelo monda iPhone basi ya bongo baza
basi ya lelo balingi kaka wolo mbala moko aolinga mobala kuta mobali mbamona biloko nyonso donc basi yo pene ya kala oyo ezaki pene olinga mobali okutie na rien bobandi na rien ti bomati basi ya kala na bazala lisusu bandeko dina na mokolo anniversaire na ye azala surpris bo batindi bagarde na ye wana bobo akosi ye kake musala po bandeko akosi ye bango ke aosala na mwa chantier moko boye nzoka boss tala esika dina na futami motema malamu yango to toyebisa bandeko tozalaka motema malamu lelo biso tomoni yango na théâtre mais na vie réelle on ne sait jamais motema malamu efutaka bandeko na nga motema malamu efutaka kokanisaka teke onde na osala bolamu befa azongisela nga bolamu te eya na bolamu mosusu osela mutu mosusu me mutu mosusu nde azongiseli yo nzambe azongisa bolamu ka te na mutu oyo osali bolamu ye ka azongisa ngo nzambe azongisa bongo te nzambe azongisa bongo te ndeko yo osalaka bolamu sala kaka bolamu bateatre oyo eteyaka biso bateatre oyo totala eteyaka biso lelo dina na soki asalaka bolamu na bobo te malinga retrouver sourire oyo te tomoni na ngambo ya ifoku abandaki kolinga mibali mpo na intere mais avant bobo aya koluka dina na bobo akenda koluka ifoku mais comme ifoku abandaki kolinga mibali mpo na intere moyen asaisir opportunité oyo ezalaka te ezalaki te mais comme dina na azwaki mwa mobali oyo azwaki bobo na motema na ye mobimba alingaki bobo azwi ye mpenza na motema na ye mobimba alobi te nazwa ye tosunga mwana mobali oyo nde lelo baretrouve sourire ndako mobimba mama étoile oyo azalaki bongo mama ya dina na motema malamu na ye andimaki kozwa bobo lokwa mwana ne ya mobali abokola ye na ndako bomoni resultat bandeko yekola osala motema malamu yo kabaka te yekola kokaba yekola motema malamu bien sûr monde si ebeba nango bandeko na nga mais yekola motema malamu efutaka motema malamu efutaka bandeko na nga motema malamu efutaka yekola koza motema malamu esa kitoko makasi wana yelaki bino analyse ya bobo na mama na biso dinana alors bandeko na nga eza théâtre oyo ezoleka epai ya mama dinana na ko inviter bino nyonso toleka kuna tokende kotala lisolo oyo tokende kotala to s'abonner na dinana la 12 TV et osa malamu mingi histoire vraiment ya bien elekaka pe kuna histoire vraiment ya kitoko elekaka epai ya mama na biso dinana la 12 alors tokende kotala kuna et osala kitoko makasi ndeko kotala nda lisolo oyo bien landa lisolo oyo na bokebi nyonso okozwa vraiment leçon okozwa vraiment leçon okozwa mayele na makambu ebele merci mingi na bato nyonso obolinga Ursule Botelula TV wana ya bino Ursule Botelula TV ayaki liboso na bino pona koya kosela bino analyse na likambo oyo ndenge ezoleka alors na pesi mbote na baye nyonso oyo balinga Ursule Botelula TV na pesi mbote na baye nyonso oyo ya ngai en tout cas restez toujours branchés sur les ambalano ya liboso au s'abonner au commenter au liker au partager et au sala kitoko makasi bisous bye.